ezalaki bongo na autorisation ya chef ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba pe na bénédiction ya yemoko mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nde ministre ya finance l'argentier congolais José Sele akitaki bongo na Lubumbashi chef lieu ya Okatanga wapitango akomaki bondimelanga ke ayambamaki bongo na vice gouverneur ya province ya Okatanga pe ba personnalité provinciale mususu ya province ya Okatanga pe bazalaki na pointe ya ke na ye na pe ya avion na aéroport international ya Luano na Lubumbashi. La province du Haut-Katanga est la plus grande pourvoyeuse de recettes pour le trésor public, donc c'était tout à fait normal qu'au début de l'exercice budgétaire 2020 que je puisse mobiliser les services autour du budget de l'exercice 2020. Après aéroport, l'argentier congolais ministre ya finance José Sele asalisaki mbala moko mubangie na réunion wapi tomonaki batu o batalaka masolo etali ba régie financière ya province ya Okatanga bazalaki na pointe lokola batu ya DGI, DGDA, DGRAD bango tu bazalaki na pointe ya masolo yango même ministre provincial ya finance ya Okatanga pe ministre ya intérieur pe bazalaki wana na pointe ya mubangie na réunion oyo l'argentier congolais José Sele ministre ya finance asalisaki na masolo na bango boyebaki basololaki o etali bongo mobilisation ya recette na province ya Okatanga po province ya Okatanga ezali moko ba province ya minene oyo kotsaka pe mbongo ebele na kati ya mboka na biso na yango esengeli mobilisation ya ba recette esalema ndenge longo bani po exercice budgétaire 2020 efanda lisusu malamu awa na kati ya mboka na biso. Il fallait que je travaille avec le service pour leur expliquer, les entendre aussi, comprendre quelles sont les responsabilités qui incombent aux régies financières, quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place de manière à converger vers la volonté de faire ces 11 milliards. Tala, pour la ministre ya finance José Sele ya Liguli, l'argentier congolais bondi melangai ki musala ezali kosalema kitoko na ndenge ya kosakana te po expérience efandi wana na masolo ya finance na ndenge ya kosakana te. Claude Nyarugabou, ministre et environnement et développement durable, à celle-ci cérémonie, il y a signature, il y a acte d'engagement dans le ministère.